C'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui fait ces choses. C'est pas moi. Nga naza effacé. Lobi ye. Ya lobi c'est mon tour. Oya zwaki. Yo anande ya ye. Mais yo ozozwa yango lelo. Et le faux pasteur. Oba zonyo kolabana naza. Baza ebele. Baleke bele. Biso ba vrai toza muke. Abengi nga beboya naye. Baye to bondeli nzamba lobi bakubenga yekute tsaye bakele shute ngabi nzamba lobi bakubenga bozonga ndako bazongi lobi na 9h babengi bakepe batesi visa. Voilà, pour vous dire que c'est ton jour et c'est ton tour. Bazo kene kokunda mama na kolo mona ayebi ne Jésus te moto akufiana mwana akufiana ayebi pe Jésus te. Bazo que cimetière bakunda bakutani Yesu a touché cercueil a dit jeune homme lève-toi. On comprend le second. Donc il y a des choses comme ça. Mais il a encore une prière à faire. Kenzamba boli kamango mais il a encore une autre prière à faire afin que Nzamba yakondima pe ça. Voilà, lui sommes aba homme spirituel. Voilà, lui sommes aba homme spirituel. Jésus a kutani na aveugle. Abengi na mokona marque. Abondeli pona ye. Au moins nini habité no bona batu lokwa banzete abondeli pone pour la deuxième fois ndi amoni clair bonzo kandenga fils de Jésus na poko de la ponope est raté manda et on se fait troisième tour simbi nasengi yotambwisa ngai sengi uzala nangai atango nyoso na belela kayo kolo yobo manga nasengi utambisa ngai nasengi uzala nangai atango nyoso na belela kayo kolo yobo manga. Chibiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Chibiso Télévision et bienvenue à cœur sur votre émission Savoir Plus. Merci parce que vous êtes nombreux sur vos postes téléviseurs pour nous relancer l'émission Oyo les Karanakati à Chibiso Télévision Savoir Plus. Dans Savoir Plus, il y a le lot, Tokolobela Bongo, Oezali, Bandekobo Sunangai, avec l'évangéliste Josué Kamba. Tokolina Goiba, pourquoi Kaka, Bandekobo Sunangai? Bandeko bako sunga yo na lolenge ni bandeko bako ko aider yo na façon yango to sala ki effort ya koluka papa je suis le kamba pour que to yiba comment ça va se passer na thème na biso ezali bandeko bo sunga ngai. Merci à l'équipe technique ya Chibiso Télévision. Là je vois Dinij Mosoloya dans 08 na caméra et na régie finale. Merci parce que bazar équipe moro solide tout le monde aura toujours des émissions qui toko lorsque tel bravo Jésus hôtel d'ailleurs le monstre qui est au monde aba image bien qualité soit bien et ça parce que toza na bato malam. Merci Longonia Nabino. Longonia peut ici que na notre patron Oezali papa Cheikh Mokadi pour na opesa ngai opportunité à releka na émission ton akati chaîne ya Chibiso Télévision parce que ce n'est pas donné à tout le monde sur l'équipe na Chibiso Télévision c'est qui il y a de la considération à Katsuana. Merci vraiment aussi à mes parents. Nous avons présenté Monsieur Lelo. Je m'appelle Elias Sinandoku. Merci d'avoir de connaissances au Bazalarawana et Monsieur Koti. Bachaka ba commentaire na bango, ba suggestion na bango par rapport il y a déroulement à chaîne, par rapport il y a façon aux chaînes ils ont marché. Sans plus tarder, tous inviter na mission Mokolo Lelo Oezali évangéliste Josué Lokamba pour na tolobela bongo na makambo o Italie bandeko bosunga ngai. Papa Lokamba, bonjour papa. Ben, bonjour journaliste. Papa, oui, malamu lisusu na kati ndako na Oezali Chibiso Télévision. Merci beaucoup, na sepelipe comme on a vu. D'accord papa.
comme coutume, avant de commencer l'émission, la Chibiso Télévision, tu sais, moi, le beau pour Nzambe, parce qu'il y a un numéro 1 où il y a souffle de vie. Oui, oui. Osambeli. Nzambe nanguya. Nzambe a miracle. Osa souverain. Osa na capacité, il y a qu'à délivrer, il y a qu'à bénir, de loin comme de près. Pour se manifester par la banane. Et c'est toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'ai demandé de prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa, nous avons santé physique, santé spirituelle, l'union sur ça va, je oui, santé physique, spirituelle, morale, très bien en Angola Nzambe. Mon souvenir, papa. Ah bon? Angola Nzambe. Pendi qui regarde. Tout na ba jeune à 30 jours, mais ouais. Le bac Nzambe. Sans plus tarder, papa. Tout ça qui l'autre fois en émission, je suis peur que il y a des commentaires sur thème toi ne kolobela ou qui thème na biso principal bande ko bosunga ngai. Ah. Toi sur notre continuité parce que on a eu à voir des témoignages par rapport à notre thème na biso bande ko bosunga ngai. Le lengi ba nzambe pe na sali le boko na ye à travers bande ko wana. C'était comment papa? Bon, moni na goloba 1 Samuel chapitre 7 verset 12. Nakotanga. D'accord papa. Bon, ngalinga pour lier l'utile à l'agréable. Voilà pourquoi nalinga otanga ba verset mingi. Mais tout le temps sous otanga ba verset mingi te, tout temps atami ba lepam. 1 Samuel chapitre 7 verset 12. Natangi yango. Amen. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Il appela Dino d'Ebenezer. On disait, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Amen. Amen. Oyoki ke, ban Israël bazalaki na bitumba na ba Philistin. Alors, Nzambe asungi bango na bitumba na balongi yango. Donc balongi yango nde Samuel le prophète a zui a tie libanga entre Mitzpah nanini et puis abengi yango Ebenezer. Ebenezer elingi koloba Nzambe aye kosunga biso. Yango na zoloba émission bande ko bosunga ngai ezale mission ya bonzambe. Bon lisungi eutaka bisike bele. Muta mukili pa ko kosunga yo. Nzambe pe ya ko kosunga yo. Mais le secours de l'homme n'est qu'éphémère. Mais c'est le secours de Dieu qui suffit. Exemple. Yo, vous en avez besoin. Ya obala. Oui, bisi batuna. Oya ju $200. Asungi. Oya ju 100. Asungi. Basungi yo. Vous comprenez? Obali pe. Mais vous en avez besoin. Ya. Ole sa motiona. Vous en avez besoin. Ya obota. Vous en avez besoin. Ya foyer pe ou avancer. Bato na bobanaka kusunga mikolo nyoso te. Na vite so comprendre. D'accord. Mutako piso $200. Mais pour na kutia mo 6e. Mutu musa yo tielo zine. Il faut ngamoko. Et ça te ba balelo mo si ba tielo pe mo 6e. Il faut yo moko tia zine. Siko so yo moko zo ko tia te. O comprendre siko. Musu pe ezo simba ndete mo so zo azemide. Boké en hôpital, vous savez, analyse, biloko tout, vous êtes normal, moi c'est normal, mais c'est mes côtés. C'est quoi, comme ça. Voilà. C'est-à-dire, les sungi en zambe aussi, et l'équipe m'a sungi nyonso. Pour nzambe so qui a sungi yo, nako bala, nako bota, nako lia, nako leisa, makam nyonso tout, ndezalaka bien. Les sungi abato tobo ya kayangote parce que bato pe basungaka. Yango mission bande ko bosunganga izoke na ba paramètres nyonso. Yangai part, yango na zolo banaza franc. Yangai part ezali ke na sunga yo oza solution. Na sunga yo oza kimia na likambo na yo. Ozala na étranger, ezala ozala awa. Ozala mwasi to mobali, mwana muke to mukolo, mundele to mutu mwindo, mukonzi to pe mongamba. Donc, oza serviteur ou servante, nga pe n'apporter quelque chose na vie na yo. Yango moni na ye na nini oyo teme ya bande ko bosunga ngai ndenge nzama pesa kibiso mais nga na ye na sous teme nango ezali c'est mon tour. Sous teme nango ezali c'est mon tour. C'est mon tour, tour na ngai. Le za tour na ngai. C'est que ça qui dégage na kati église. Danger. C'est mon tour. Et c'est mon tour. Na c'est mon tour wana. Est-ce qu'il faut to mita l'appel au lenge to mita mo sa vie pour que eko ma tour na biso. Na lobi boye.
na kati na ba discipline nyonso omoni ba sportif Jeux olympiques salama na français. D'accord. Compétition salama mais ça j'étais entraînement ezali sala tout pour na remporter victoire. Yango oyo nazolo ba naza franc naza clair, c'est-à-dire soko lingi tour na yo benga ngai. Comme ça no yeb ce qu'il faut faire pour réussir tour na yo. C'est tout rose. Bala ozo balate mais ça tourne yo bala baninga ba bali okende ma bala e belé ba fête ya ma bala o sepele moninga bali sepela mais yo tuli o tuli ndenge ni na bi o tuli te tourne ndele lo ndengo benga ngai o vivre baninga ba botiti ba komina ba koko yo tisikoyo na se souvenir ma maman moko ya 48 ans to bondeli aboti na 49 ans mais assez azwa ménopause de bana 45 ans mais na 49 ans aboti. C'est ton tour. Soki maman Sarah a botaka na 90 ans. Yo, vous avez 42 ans, 43 ans, 45 ans, 46 ans. Oko bota. Soki yo ka sangwa baninga babali. Yo ti le komi 50 ans. Obali na nte na ebisi ozobala parce que naza na preuve na ba témoignage mota 51 ans abali. Poto sunga ki na prière. Si le lot uzalana ba kisi chaque jour, on met la kisi à vie. Selon mon ba preuve, ya batu. Oyo ke, bande kobo sungangai, c'est mon tour, tour na ikoki, ngonga ebeti. Ya ona lobaka mokili tour à tour. Mokili mbanga ya ntaba. Ekindi pai, ezongi pai. Otio mona ntaba nenga zolia. Nenga zo maché, c'est à amashaka, mbange kebo, mbange togi. Ya on balo mokili mbanga ya ntaba. Mokili ma ya boîte. C'est-à-dire mai soki eza na kati ya boîte et jamais telema ke sika moko mai boîte obona ka ekebo tuna biso bana mai to yebi mai soki eza na boîte ezaka eke na gauche ezongi na droite c'est-à-dire mokili tour à tour lelo soki ozwi koseka moningo ya zangi te po lobi tour na yego ekobeta ngonga ekobeta yo tour pesali yango tour no yango baninga bazozwa mikanda na pete yoka difficulté na mikanda ozwaka te tour na yo yango yo meka omona benga biso so zuite tika message pour na ye autrement ndenge naza autrement. Oh amen, oui, j'assume mes paroles. Autrement ça veut dire que oui na yena makamususu na yena makamususu na Saint-Esprit to nani bon siko na sana nani biso de tour yo be pa na yo. Galates chapitre 2 verset 20. Non c'est quoi quand on a zoloba naza sir na ya zakati nanga Tanga yango. Galates chapitre 2 verset 20. Galates chapitre 2 verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. J'étais crucifié avec Christ. Et si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ce qui vous a dit, mais Christ il m'est apparu, il s'est incarné en moi. Et si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en lui. C'est lui, donc ça veut dire c'est lui, Jésus. A vivre katinangai. Donc na otambola bo na osala makambo na osala oyo, oyo ezokamisa mokili. Yango bi c'est mon tour. C'est mon tour. Voilà. Yango moni na 1 Jean chapitre 4 verset 17 et lobini tel il est, tel que nous sommes ici. Mais celui qui au moins est plus fort, plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc ndenge nazali boye, bon mona kakangai mais na lobi na ye autrement. Na yeka pour ça l'émission na ndenge na sécurité mais na ye na ndenge ya autrement. Na si je wana ya moké sur mon tour. Ce que bota raté et qu'on peut tourner au bota. Mais au bota. Ya ozwa kamikanda te et comme tourner aux mikanda. Ozwa kamusala te et comme tourner pe aux musala. Ozwa kambongo te et comme tourner pe aux mbongo. Au voyage te et comme tourner pe aux voyager. Ba pimelo visa comme tour na yo ba betumo visa pesa pesa visa nda ya pays olingi pe okei et nous avons plusieurs témoignages ce qu'on a parti ka autorité ni mo muke na parti ka ya ko bota wana il y a des personnes oyo
aza coupable par rapport ya eminenga ta musivi na alongoli bazemi mingi na ye moko na propre volontaire et compliqué comme na problème. OK, non tanga kombote mais na yebiso yaka na église oyo kuta sere moko za na église azana mwana atia comme winner. Sero wana na jibo jeunesse na bazali ba 18 ans, 19 ans, balingani na chéri na ye nde zemi koti. Par crainte pour pas na bango papa na magazi trop méchant na ba grand frère ye mona suka. Nde bake kolongola. Moto ake kolongola azalaki dans apprenti. Ba médecin bazoye kola no koyekola. Nde tanga zongi et policier ba trompe nyonso. Ba ken petit tellement alinga kufa ba ken hôpital ba non il faut intervenir. Ba longole ba trompe nyonso pour ba sauver. Ba médecin kini be ba kangi le monsieur. Tant ba kangi ba comme dans l'état. Il faut qu'il y ait prison. Si ba yo kani les défendre ba non soki boye abala ikaka. Nde ya signé mukanda penza sali mukanda l'état bon asa moi c'est na obala ikaka. Yoso Bébissi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Kabali pe MCP a suivi mbongo babalani. Basali 15 ans. Moi babota isate. Le monsieur aboti pembeni na ndenga kusu. Sert pa basambela kana église moko songolo so na tangi pe kombo okoyeba boyebi na pasteur ngo za église munene et tout. Mais ba yebisi li solo nangai. Aye na église. Ngape na ibiete tango aye na église kokota zokota na moni na zemi ya munene ngabi sere na moni na zemi ya munene ya lobika amen papa akepe ba pese place afandi to teye sili ndia yokuta nanga ya après prière na yambiye a raconter ngalbikte nzamba lobide nde na moni uzali zemi ya munene kende za tour na yo kende ake les mêmes mois a zemi pe aboti atiko mwana winner inquiet. Pour kolobake et pas dans Zambé, rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1er, verset 37. Zambé. Pour ça Luc chapitre 1er. Na banda sikoyo kaka makambango ka sikoyo bodo o pusenga, oui. Luc chapitre 1er. Verset 37. Verset 37. Car rien n'est possible à Dieu. Je pense. Verset ça me coussé hein. C'est l'ange qui parle à Marie. Marie mutazali vierge ngondo, aibi mobilité, aibi nzota mobilité. Mais zemi koti. A tout nia je me kokota ndenge nyobi, rien n'est possible à Dieu. Parce que maman a la mission en Belgique. Message ni communiqué so pena ke arobota. Ozota la mission en Belgique. Na Belgique na ba témoin jali ya bato robota. Batianga pe bandoi baza na Belgique kande na zolo ba Hollande. Et ba nanga no préféré ba benga ndi. Ata message batinda opesa numéro na yo. Ouais, numéro ezali wana poste télévisée au Bolobing. Parce que communication na yo. Voilà. États-Unis, France, Londres, Australie, Allemagne, Canada, Chine, Chypre, et ainsi de suite, pays belé, bon, moni miracle qui a kubota, Afrique du Sud, et ainsi de suite. Ici au Congo, n'en parlons pas. Nalobi boye, aux Olandanga, aux ana problème. Même à Wana Congo, au Matara gradité, au limite l'action bâtimage, il y a des généraux, Motazalaki, colonel, a sali 15 ans. À Matara gradité. Et dans la prière. Mais dans la prière, pas à commis général. A témoigner à Zolela, à Kaninga, donc nobi na mission église, nobi lote ke ya kubomba te na église. Pe aleli. Je pense que vous comprenez ce que pour koloba ke nzamba sa limité te. Nga na sa nanga mukie, na sa nanga et le côté je suis frère José Lokamba Konzi ou prophète José Lokamba Konzi. Mais celui qui est en moi est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Et si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'étais crucifié avec Christ. C'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui fait ces choses. C'est pas moi. Nganaza est passé. Nobi ye. Ya lobi c'est mon tour. Ataboza combien? Moto na moto. Azana tour na ye. Oya zwaki. Yo anande ya ye. Mais yo ozozwa yango lelo. Ou vivre yango. Komara bongo nganaza ngaka na nzambi. Mais to landela na sima nzambi wana. To moni ba mususu. Il est vrai. Bozana raison boloba. Yango je suis très en colère. Mais une colère sainte contre les faux prophètes et les faux pasteurs
Oba zonyo kola bana na zami baza ebele baleke ebele. Biso ba vrai toza muke. Siko biso ba vrai toza négligé bato ba mona biso ka adi ablongo ko ba aventurer. Mais ce qu'il faut abimio. Ndenge bato ba pesa mbongo bani tout comme ça na simande ba yolela. Papa, nakende kune pa nani alenga ba mbongo tala. Mais pourquoi bo kindeke kuna? Nini mfuta kabino. Mais Michel, le deuxième émission mon spécial. Ouais. N'a pas commentaire. Et comme on est plus que 20 commentaires ou 30 commentaires, bah tu vas commenter que tu es dans le vrai. Parce que je vais témoigner que je suis dans le vrai. Ok. Na sengi beau commenter pour journaliste à Sengiarno. Beau commenter, ceux qui n'a pas faux pasteur, ceux qui n'a pas vrai pasteur. Commenter. Non, ça l'émission 1. Parce que hier sur le bien beaucoup, hier babango na misala na bango. Nga na mikumisité, na kumisi ni bozunanga, ni mayele nanga, ni eloko. Na kumisi Jésus. Et puis na sengi mutumbongo te ke na vana bonne pona pesa eloko boyo. O mona miracle. Nde na loba isika na kosi. Mais soko pambolinga gloire à Dieu. Soko to sali prière, o sele prière na yo gloire à Dieu. So pesa na 10 000 na yo gloire à Dieu. Et c'est supposant na ngote gloire à Dieu. C'est un bon pour le sambo qui est bien parce que l'œuvre de l'Éternel est gratuite. C'est l'œuvre de Dieu. Ndeng na l'équipe na foot mbongo toté. On foot. Pour na déplacer na Rwanda kotina ya est-ce que na yema ko? Oui, na transport. Pour na nali a tona lota est-ce que na salini na sombi to pe mutu moka asombelinga tindelinga. Voilà. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu c'est ngambongo. Mais Nzambe a touché yo kabela mpena. On fout la biche mission. A bengi a fitata ya 10 émissions. Gloire au Seigneur. Nako sala. Voilà, c'est comme ça. Mais nako ko tiate que non, na tie tarif. Pona na bonde la pona, pesa $1000. Tala, so na sali bongo. Atanga mo conscience et simbati. Vous comprenez? Puisque je ne suis pas enseigné comme ça par Dieu. Non. Selon besoin yo ko pambolanga gloire au Seigneur. Hein? Voilà, c'est ça. To souffle mon mouké na témoignage au tout monde une église ya papa Lokamba lolingi pe batu ba biki bongo après nous demandé tozonga si toza langage moko na enregistré au azana rejoui dans nos 08 tozo ba témoignage après tozonga mon mouké suma pour to continuer émission pour tout ça la conclusion. Shalom peuple de Dieu bisika no sobozwami Nzambe apambola bino tozali l'église ya mission évangélique Maranatha. Même en sigle, na papa na biso Josué Lokamba Kunz. Je suis le berger, pasteur Fredin Soki. Iboso nangai nazana maman azako se présenter. Zamba saleli quelque chose. Maman Claire. Yo penzamba zo sela. Tozali boso na biso na maman qui a se présenter à Outsu papa na kawapi. Penzambe asaleli. Bonjour maman. Bonjour. Tout le monde l'église même aussi mis ba document. Tout to yeba comment nani pour vendre wapi. Ngala kombo la ngeza maman Claire. Maman Claire. Na vandi na zalaki na yolo mais siko na komi na limité na sala moi déplacement moké. Oui maman. On a compte musala nzamba salinga grâce. Amen. Na ju visa ya voyager na États-Unis. Et ça minenge nini aux visa. Papa Joshua salaki nini? Na musala isika ngala sala kana tala kabana. Oui. Mais sikoyo bandai ko voyager ba voyage zalaki nango. Mais na sali pe moi temps moké après 10 ans. Na voyage à Souto. Mais mbalo yo kaka na ba prière na bandai ko yawa nzamba saleli nga grâce a fongoli susu nzela ya voyage. Siko voyage ya mbalo yo nazwaka visa 3 mois 6 mois mais mbalo ba pesinga visa 2 ans. Amen. Amen. Tu veux baza visa ya mboka ni? Ya mboka États-Unis. Wow. Na Californie. Amen. Mam tozolo beza ya solo Zamba papa Josué Lokamba za na bombo. Maman zo témoigner Zamba visiter na visa États-Unis il y a 2 ans. Bozomona. Aux ans la problème voyage, il y a qu'une église de mission évangélique Maranatha. Aux ans la problème la démarche, il y a qu'un Zamba pesa ka visa. Il y a mukete pe ya banebele. Mais pour na bato nyonso bazona na biso baza pe na problème voyage comme ça. Mais ça va bakanga na Nzambe. Nyonso utake pa Nzambe. Soko senge pa Nzambe pesa. Mais il faut oser la temps ya Nzambe. Amen. Nzambe pesa ka biso temps. Mususu ayebi ke soka pesa okende kopengwa. Pesa mbamba okende kopengwa. Mususu akopesa yo mais on se retrouver na occasion moko ozongisi. Mais
nzambe apesaka na temps na ye apesi yo voyage apesi yo mosala apesi yo mabota apesi yo nyonso eutaka kaka epa nzambe ezalaka na makasi na biso bato te soki totie eliki epa nzambe totie motema epa nzambe tosenga epa nzambe nzambe nde akopesa biso nyonso eutaka epa nzambe oyo ya mokili ezali vaine mais oyo ya nzambe nde lipamboli oyo ewumelaka ndenge alobi na liloba na ye ke c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin ya ye ekozala na esengo mais ngai mpe voyage oyo mbalo nabundisami mingi kaka banda bayebisaki ngai baatake ebandi koyanda makomba moyen te mais nakomi ntina suka Jérémie 1er le verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oui. Parce que je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Yom tolandi biso dans le premier voyage. Nzamba bundeli yo pa longi sur lelo. Tozo sambela awa yako lukanzambe pour ba problème na yo. Chaque lundi à partir il y a 16h30 komi awa ti 19h. La prière de délivrance pour na ba camion sozo compliqué. Et mercredi, vendredi 16h30 ti 19h là ba culte na biso pe dimanche. Papa m'a parti à 7h, tout est à 9h à 12h30. Yaka Zamba Kopambola. Maman a dit pour nous. Kaka ndengo témoigner. Zambe a multiplié les sources de témoignages dans la vie non pe na banana. Amen. Frontière mon côté kopi melayon zela. Amen. Au nom puissant de Jésus. Ben ennemi nyonso. O ba telemela ka voyage. Bati que l'on zelo koma. Na kombo na Yesu. Zambe a son longue vie. À rajeunir yo bonne santé mboka moko te ko niata e ko kotsa maladi na nzoto na yo na kombo na Yesu okende ko zonga na kimia en bonne santé nyonso ko lioko mela e bebisa nzoto na yo te na kombo na Yesu Masia na nzela na yo accidenté na nzela na yo craché te au nom puissant de Jésus zamba rajeunir yo zala mutu mokila te ako combattre yo zamba combattre pas ko essayer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci 0908 parce que tout le monde a un témoignage au témoigner une église à Papa Joshua Lokamba. Il y a des personnes où non mais ça tout le monde a toujours hasard mais ce n'est pas hasard parce que peut-être que aux États-Unis c'est logique bah aura visa na facilité mais biso na RDC en Afrique c'est difficile qu'on a visa et ça vraiment difficile ce que tu comprends c'est que moi na hasard maté mon na sinusite mais otali que le lenga bikeli omituna eska yaki ko peta makiona parce que la vue la qui tcha sama qui on est mis autorisé au tel point que to ko imaginer. Mais la personne à qui l'oise qui on a na ba prière et ça dit papa je suis le cap. C'est là il y a yende autour nga to yeba le lengue et c'est là qui ba prière ça qui ndengeni to ça qui le ko la ba remède. Papa le kamba comment on a moto à récupérer visa naï na kata passeport. Il y a des prières aux Israéliens différentes par rapport à Batomi. C'est ton tour et qu'on peut tourner. Kasi yango tozolo aussi opesi réponse. C'est mon tour. Et puis la zwaka no rifi. Yo ki ba pesi rifi na simoye pasteur oye batindi ba yepa na ngai na bande kone ba bikende no kone pas prophète Josué. Aye to bondeli na bikende nzamba bikende ba opesa. Akepe ba pesi il y a 2 ans. Si on est toujours à voyager. Donc, lobby mercredi à voyager. Puisqu'il a témoigné dimanche, donc lobby mercredi à Québec. Voilà. Les londres peut-être à Komalelo. Pour vous dire que Dieu a la capacité. Exemple, quand il y a côté. Maman, nous sommes dans ma campagne, bazan bon, ouais. Moi, on a banga eu diplôme d'état. Il y a moi aussi, il fallait pas faire voyager. Basali ba démarche na suka refi. À l'année quand on bozolanda, à l'année quand émission. À bengi ngalo boya naï. Baye to bondeli nzamba lobi bakubenga yeko tetsaye bakele shooting ngabi nzamba lobi bakubenga bozonga ndako maman et papa et refi opi lobi bakubenga ngabi OK bozonga bazongi lobi na 9h babengi bakepe batesi visa après bake mama akabelinga $500 ozoka sans commenter nabi ke ba technicien nanga bazana oh monsieur na Suisse ba escroquer nini makamba voyage 18 fois na agence de voyage na bato na agence tout ba tindi bandeko ba weekend pas prophète Josué to découvrir aye
to bondeli lelo ide la kaka na ambassade ya nini bake ba pese Schengen ake asa na Suisse akomi tozana ba image surtout nandinga akomi a témoigner pe a bengi a témoigner. Vous aurez le temps de suivre tout ça. Voilà, pour vous dire que c'est ton jour et c'est ton tour. A taper na bondela ka pona yo. Mais simba te lelo yo to bondela isusu. Oui bien non nazapa. Vous j'ai constaté que on était vraiment partage dans vous. C'est ça. Parce que être comme Christ, c'est-à-dire refléter l'image de Christ. Au samedi pour na été na samedi pour na yé abikité. Samedi pour na moni pour miracle pété. Va sali. Moi paragraphe muke to pour moi paragraphe muke ça sûrement ça quoi. Ma comme c'est ensemble. Puisque to kutana bato parce que il y a 3 ou 4 points que je peux énumérer ici. Oui. Mutum susu il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi et à un moment Jésus banol va ta foi t'a sauvé. C'est clair mutum na zalaki na foi. Mutum chez azane pe na kondimate parce que likamona ya monike assemble sayin surtout et simbité kondime sili okutani na eboe azo croire na été wane komi siko kondimane ya yo pasteur. D'accord. Et opérer miracle nde siko ya kondima na bato baibi problème nde ba kondima. Vous comprenez? Et ça na bato msusu et tali kutu te makamboni so ezate. Exemple, Jésus azo kenanzela akutani na mwasio ya kufisi mwana fils unique. Yepe fils unique. Bazo kene ko kunda mama na kolo mwana aibi ne Jésus te moto akufiana mwana akufiana aibi pe Jésus te bazo ke cimetière bakunda bakutani Yesu a touché cercueil abi jeune homme lève-toi pe mota asanini c'est un homme de miracle mais on comprend ma comme sous pe le la Paul ayemo kaza na kunki pe azana problème ya mus Paul le la Bible abondeli 3 fois nzambe biseke ma grâce te suffit donc nzambe bo. On comprend le second. Donc, il y a des choses comme ça. Mais il a encore une prière à faire. Mais il a encore une autre prière à faire afin que Nzamba a condima ça. Voilà, nous sommes un homme spirituel. Donc, Jésus a coûté une aveugle. A bengi na mokona marque. A bondeli ponaye. Akei habité au mona nini habité no mona batu lokwa banzete no mona lokwa banzete zotambola habité yakalisus abondeli pour la deuxième fois ndi amoni clair bon zo kandenga fils de Jésus na poko de la ponope est raté troisième tour simbi mutu moko azali na sida na bondeli pone 6 fois. Première fois, bikité. Deuxième fois, bikité. Troisième fois, bikité. Quatrième fois, bikité. Cinquième fois, na komo kimae. Aya mbabe mabwe bisabita la mutu boy. Bakata na serviteur donc non le kanza na sala nini mutu pe mbamba. Abi ngana obika ko epana. Pour monsieur to koti prier na linga lango bulu ngabité. O il faut na zo siko eloko mususu. Na soki na sala pardon, na sala soki eloko nini so prière ni na sala. Ndi na yo sala prière pam. Alukanga chute kata una moni obi yaka papa ase mobali yaka papa kutanga après prière et si le temps wake to kutani nobi yobi kindenge zabu to sali huile d'olive obi kite namai obi kite ba gêne o koti ba rete obi kite mais siko ni gêne ni kaniko to kutani boy paf obi kinde c'est ça l'examen akene boy et loko ezate loko la sala kina bobila na kianza abi aye na résultat abi non di matenga bo loko hôpital mususu nde ake na kabinda o peut-être ba spécialiste ya nini ake ba sali ba analyse nyonso résultat négatif aye peut-être fukami azo aolela na esengo pour vous dire que Dieu a la capacité de tout faire. Voilà, c'est pourquoi maman yo ba pese visa et puis maman yo ya sinusite azam médecin ndenga zan mais aumela na sinusite ici la kate a changé ba kiss aza pas l'église na sambelaka mais c'est son mari qui m'a suivi à la télévision nde ba ye tant ba komi akuti apôtre bando sa service ba bondele sili netije et sili eke asanye surtout ici et donc et si là qui wana iko témoin médecin eza don nzamba pesingai. Je suis un don béni de Dieu pour vous. Voilà, je ne me glorifie pas parce que je n'ai pas acheté. Donc, on a soumis un bon côté.
Nzambe apesinga yango ya fele, c'est lui qui fait ces choses. Nzambe ozwa lokumu. Yana no 08 si moi to mona image ya maman azaki papa to maman o bimki ya sida o to lobela Maman aza maman. C'est frère. O bimki na sida. Sida to lobela. Donc on tuninga inde maman. O sikonani ya sida. Sida visite. Tout le monde dit maman. C'est sida ne serviteur na église pas prophète mususu. Donc yebo kindumba local batu beton. Akezo sida moi c'est sida ya ki église. Tant akien na cabine monde ndaka ko net. Oui. Il y a dans 08 si à moi tout le monde a image pour que tu reviennes à Papa Lokamba. Il y a un sida. Maintenant, il y a un bon délai. Il y a un salle là-bas, examen ou pas de bon délai. À quel point négatif. Non, mais le signe, c'est quel est le sous salle à sous. À quel point de l'autre côté. Est-ce que ça, ma vie? Est-ce que tu vois comme ça veut dire? Comment on a libéré au Vallois? Como foi Daniel? Como foi Daniel? Vai lá com vai lá que bate. Escolhe outro mais a massagem para fazer. Ah, ninguém tem mais nesse precisava de colher na zona lá, comer na mão. Nas ações que tem, o sábado canal profeta, amanhã vai como eles aqui, tá profeta não vai dar pela mão. Cana que bate. Cana, comer na mão. Macala. Oui, aya bakaba ndiko ya baka. Apekisa na episode de bonne grâce au maya de piste la consultation. Mais le bon amateur de Kanamo, la grâce mon aya qui l'église quand ça a un problème de silence à l'esclavage. La ligue est toujours vivre. Or, à Madame de la sollicité, envoyer des chiffres pour aller à l'hôpital. Dans l'hôpital, à Carrier Sida. Or, à Salakina, malade pour dire. Donc, à Madame de la piste à Sida. Mais il y a pas ce qu'on appelle à négliger. Après à négliger, à saluer le chiffre. À saluer le chiffre. Il y a l'église, la consultation. Oui. Alors, on est au vivre. On va au vivre. Sabotine. Oui. Il y a surtout. Oui. Ça va encore. Ok, continue. Oui. Quand on est à l'hôpital, il est là qui est à Sanastida. On est à l'hôpital à Kofi. Et je dis ça quand vraiment ma casse. Abandonné à terre, encore tu vas prier, j'ai dans une prière. Tant que Koufi, mon taquet, qui a mon accident, sur ma il y a un dossier à l'hôpital, n'a pas mon hôpital comme ça, on commande la bâtisse. N'a habité avant l'ailleurs, n'a pas eu un ce qui a été quitté Père Jésus, il faut la qu'il a boula. Ce qui est si vite, après la yé, ce qui s'y a, la métier, c'est là, la Koufi là-bas. Quand tu vas prier, on a yaki. Au samedi pour la gare, même si nous sommes venus, la solitude, on priait pour la gare. Après avoir prié, la kéboye a tali négatif. En première fois, il déjà ce qu'il est les Araki. La boutade au prophète pour soubailler, puisque la zone sur la malade sur la sida. Et Saraki vraiment. Mais d'ailleurs, on priait pour la gare, on pèse pas fouta. La ké a tali négatif. Négatif. Ah, négatif. Ah. Tout le monde sait là, il s'est mis à ça de la place d'elle. Et la saga, il y a la au fond de la musique à la citation pour le projet. Alléluia, va ça. Amen. Dans le place. Dans le ministre. Ce jeune garçon. Viens me battre au passé. Pour que nous la casse l'église. Pour ça, je suis bon battre. Vous voyez là. L'église où on nous a. Attaque on taille un problème. Ça là honnête. Vous voyez là. Mon linga là. Nous avons péché avertissement. Tout la cima sur meki. Oui, regarde. En tout cas, le bouquet là. Vous voyez là. Sur bâtiment sur la salle ici. Au Colomba Baroni. Bah, mais la gamme ici. Do, pas ça. Non, baya au sein de la République. Baya au sein de la République. Quand c'est pas comme il prend les passages. Bien qu'à ça pour ça, faut pas. Nous sommes de la Pologne. Ça fait où il y a ici. À restaurer le souci. Mais à essayer à avancer dessus. On se souvient qu'à ce moment-là, mais il y a une solité. Nous allons bénir les personnes manifestées au nom de Jésus comme on dit. Ça me remercie. La jeune serviteur Daniel. Ça qui plaît pas. Nous sommes ici dans la zéro. Au logo les malades de ma vie. Dans le sol comme on dit. Grâce et faveur à sa maison. Au nom de Jésus. Seigneur, aiguisez une lancez journée venant. Cette passage humaine, à votre échelle, à quoi avancer, mais à quoi avancer, soit bon.
Au nom de Jésus, on déclare. Ah, bien Gloire à Dieu, vraiment, parce que comme on a moto, côté témoigner, boy, à royauté, car après, baby, ça caché judiciaire, naïe. Mais à jeune, à peu serviteur, na église. Bon, tiens, on y a comme ça, tu commentes balamo. Pour que mon amour, tout le lingi, aux autres témoigner, boy, à royauté, constater. C'est comme mon niveau, beaucoup en Zambie. Oui, il y a un kindumba, loba kindumba, Kindumba, papa. Il y a ça serviteur. À ce travail, na prophète, na bango. Il n'y a pas ça prophète. Mais, ndenge ba yamba kabatu, il y a pas le col à zappé na don, il y a guérison, il y a délivrance. Nde a yamba pe batu. Mais, ba yamba sert moko jeune fille, à sa jeune fille, elle a 22 ans. Tellement tambu si vi ma bé. Aye wanande asana sida mais la kabakisi. Azwa sida déjà banda bo jeunesse. Ainsi de suite, ti, ben 22 ans, azale kon boa nini mais azana sida, amela kakisi. Siko au moins le col à jeune en négligeant hein, moka négligeant. Aye wana na famille na ye ba yebi ke mona biso azana nyama. Ba aye wana et alande les prières ti mais eloko ya mabeza nini. Yé les jeunes prophètes, il fallait ça en retenir. Mais à qui coucher naïe. Bakwe sami naïe. Mais il y a un baki qui a sida. Mais il y a baki azana sida des prophètes naïe. Donc père spirituel naïe. Mais il y a baki. Allez, à Monica jeune fille à une église qu'on sera allé à Lingi. Bakon peut kubima naïe. Ba coucher naïe. Ti nasima lokola yefi yango. Prophète na bango kuna. Aibiseke ke obiki ndenge zana. Ye patika kondima ke abiki. Nzoka abiki te azana ngo. Ti lokola tika bakisi, prophète atikisi bakisi. Atiki pe bakisi, nzoka side zali. Éronger lisusu récite. Ti a ken hôpital nde place sikoyo ye jeune prophète ayi koyeba ke moi soyo azana sida. On comprend siko. Ati maboko na mutu. Bazongi si bosa mona bakisi. Puisque ça ne va pas. Prophète, est-ce que PC panique? Et ça, l'examen, boy, à Zanango. Voilà. À l'andivision de la télévision, RP, sert moka batemoka likambo ya guérison ya sida. Ndeye pas landi ango habité. On a mon eza vrai. Pour sali ba test place mi balé. A sali na hôpital mon cole. Ezate. A kesa hôpital mususu ezapete. Nde abenginga na téléphone d'abord. Na bise yewe na église aye to kutani to bondeli na recommandé huile d'olive na bondela ki asali esila ye na bi esili kende sala test ake sala test ezate amoni tije a changer hôpital mususu ake sala bo ezate nde aye ko témoigner voilà pona koloba ke nzamba zali et puis nzambe azo sala kati na bana naye le deuxième témoignage wana pona to sukisa awa yeseroyo azana problème obota. Et puis, Azan marié, Azan bien l'église de Moussous, nga nebi été. Mais la servante na kati l'église au biso tozo kamba, Christelle Luamba. Baza consacré, bas à servante. Siko petite sœur ya Christelle, camarade naïe, siko grande sœur naïe. Voilà, c'est un problème où il y a qui n'est bon à expliquer. Et nzamba yo sungake azuize mime, zeme yango après complication a saigné. Alors, dans la saigné bendi ba mindondo ba kena hôpital babino. Zemelongo, il faut tout ça en décritage. Bah ça il peut critage si mais et comme problème makolo, au tamboula te et beni mindondo ya osakanate. Omoni, tina akram. Alors, ndesiko Christ a eko bisanga papa, tala camarade Rama siko grande sœur nae, bobo bisinga il faut na ke sambela ngobi, vas-y ma fille, viens avec toi. Aki asambeli ndesera ngaseni ni abiki ndenge okosomona. Mais ba médecin ba boy ba bite kana yo, il faut transfert OK na clinique universitaire. Ambulance yi moto po ambulance mais ba continuer kaka. Ambulance akinde. Aki comme kuna tout ce qui s'était passé, ba ici ko ça la test ba moni que non, ils a problème so kinini, il faut opération. Oh. Christelle a landé les soutis kuna ke bon de les sous abi, il n'y a rien ko bang chez l'autre. Les médecins qui devraient faire l'opération ailleurs, abi not tout ça les sous les tests, ba ça la ba moni ils ont des zemi et ça pembe na le côté à ceux qui non. Oh. Et comme si c'était mais il to longa ba c'est un critage. Au mona mamuzo changer ka et changer ti aye ko bima ti aboti simbi mona nae
sikoyo nzamba pesi kimia douleur te eloko te nde aye ko témoigner pona koloba ke bande ko bosunga ngai c'est mon tour nzambe apesa solution likamuna nzamba pesi condition benganga condition sala onga na ko biso sala voilà c'est ça à respecter principe siko so respecter te Matthieu chapitre 11 verset 28 à 29 Bible lobini venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Yoka place nazo insister. Et puis prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc il y a des gens qui n'obéissent point aux instructions divines. Et ça le kolo beli malaria na typhoïde. Aucun hôpital bakangyo na yango malaria na typhoïde. Ba prescrit ordonnance. Wabi somba ba kiso jour matin soir pendant 5 jours. Aux appels na mbongo ke au sombi. Mais au melika jour moko ba kisi msona obwaki. Est-ce que obika? Obika te. Vous comprenez? Hein? Parce que tu n'as pas respecté la prescription médicale. Dieu, c'est comme ça. Les gens oublient, ils n'ont pas besoin de chercher les instructions. Oui, mais il a des principes, il a des instructions divines. Si vous avez par rapport à l'Ikamona, on a des instructions. Oui, c'est ça là. Et si? Il est côté où on a pu déclarer moi, papa local. Na appel. Na? Appel bato déclarer moi appel papa lo kambazo ya ma téléphone té mazo té évangile ndenge sengeli azo pesa biso pe ba masenima o ezaleli mais téléphone sori soni papa lo kambazo ya mbati. OK au moins sikoyo au quand émission na sala ka sikoyo na sali na tourner 3 émissions affilées notre sala na brad 2 émissions ko no sala na yo émission sikoyo est-ce que ba téléphone ezana mboko nanga té siko so muto abengi banda to bandaki 8h tisco 11h. Hein? Et rango to bandi 8h. Jusqu'à 11h non na simbi téléphone te pour na bando répondre bato. Siko so muto bengi o bengi sikoyo ozunga te. O insiste ozunga te. O lo ba ayambaka ne téléphone te. Na ayambaka téléphone. Mais musala o yonde siko dès que j'ai fini ici, il faut na bimi na la place musuno, il faut na koma après temps on commanda kunde na bandi ko yamba na ko répondre. So mono benginga ozunga te, tikela message. O so silika pamba ta unso ya kusumuka. Donc, ayambaka téléphone te na yambaka. So tikilinga message, tant on a koya kotanga message, na ko répondre yo. Pe toko se fixer, voilà. Comme ça c'est la persévérance. Au linga faux prophète, ouais que obengi osuye, aliombo escroquer yo pe au monde yelo côté. Si ba faux ba rappeler la rata. Na lobi, to rappel y appel papa lokam. Ba prophète, au moins quand ndinga a rappeler pona, a lokambon. So ko pese mo pa o jeli shooter. C'est que le vrai ne ba rappeler la rati. Au moins, il y a des gens, monsieur, ils sont urgents. N'entend un message. Ceux qui sont urgents, c'est un bengi. D'accord. Voilà. À moins qu'il y ait un si on a joué, on a tiré les messages. Pourquoi moi je comprends qu'il y a un bengi, on a joué, on a tiré les messages. Parce qu'il y a des gens qui ont tant de caillou, tant de occupé, tant pas là, bon, on a tiré les messages. Tant qu'on est libre à répondre, tout seul. Voilà. C'est l'emploi du temps, voilà. Musuku tout solo lite ka tiki message nga na yoki yango na bengie na juete na tiki le message asali on a moni pe amoni miracle on a na ibisi pe amoni miracle voilà nzamba nzambe biso nyonso Matthieu chapitre 14 verset 13 à 21 bon so tangi et j'attends l'histoire et la multiplication des pains tala batu bazalaki 5000 hommes sans compter des enfants et des femmes na ba rassemblement nyonso basinde bazalaka ebele koleka mibali na ba rassemblement nyonso bana mike bazalaka ebele koleka basi siko soki ba mibali baza 5000 c'est que basi bazalaki 10000 to supposer oui bon soki basi baza 10000 c'est que bana bakozala 15000 bon soki tozi 15000 plus 10000 25000 plus 5000 ya bani c'est que 30000 donc yesu a laissé 30000 personnes na 5 pains et 2 poissons sikoyo tamo eloko bongo bato na 30000 bali est-ce que bango so bazwa ki mapa na mbisi mbala moko diku to la mutu na tour na yi zaki tour par tour ndenge moko na fête soki fête est-ce ba pesa bato so biloko mbala moko pour ekite na ba mesa table par table c'est comme ça ya omoni na lobi c'est mon tour mokili tour à tour mokili mbanga ya ntaba mokili maya bwato lelo ezalaki tour ya moninga lelo pe lobi ezalaki tour ya moninga lelo ya yo. On a un peu de patience. C'est fort, hein, illustration. Et un peu de persévérance.
bakomi epai na yo bapesi yo yo ozolia problème eza te ngai na okanga motema oyoki olingolinga te bakoma mpe na mesa na ngai soki ekomi nakozwa mpe soki eza mpe bato bakee na molongo kozwa nakozwa moto mosu aki azuka mosuni moko na mwa kwanga moko na mwa nini esili azongi na ye me ngai ntango na okende nazwi 5 misuni nazwi 5 kwanga nazwi 5 makemba nazwi nini na tie nazwi na bife na bakisi aya nazonga yo okelanga jaloux te mpo ozalaki kuna balozwa so ozwaki te ozwi na ndenge ya nyongo ngai nazwi ebele kole. Merci beaucoup Papa Lokamba, merci beaucoup Papa Lokamba, c'est vraiment très capital parce que pour que oh lobeli wana édifier vraiment au tel point ça montre que lorsque bengi Papa Lokamba a répondre yote ça veut dire que tourne on est coquité et ça na mutu on est comme il tourne aí ne baso s'occuper na yi donc il faut côté comme il tourne yo ça montre que nga peut-être on la côte en appel non tourne ngi coquité ça veut dire que tous à la passion pour nous vivre la persévérance persévérance yo mutu na ni vraiment émission oyo de début jusqu'à la fin soit on a 4 soit on banane na témoignage zongi se bandil to yakati na suka ozo émission ozo pene on a l'émission comme il faut ozo na numéro Papa Lokamba pour ko bengaye parce que ozo le défi vivre sujet auto ya na émission na TV et ça rapporte le cas ko sauver ba âme ou ils perdu ko sauver mutu oyo abane ko croire que Jésus Christ azab vivant même ngape na part na nga na zio défi na mambo ba ti a et bien que ce qu'on peut tourner dans ça la principe non respecter ba principe pour que na mona la gloire de l'Éternel c'est la même chose na bisonios tu as raté pour tout chama kelele na ba TVT tu as pour na édifier pour na mutu à retenir quelque chose on toucher titre émission o izalara savoir plus ko baksa mo boyebi na ndambu oyo ozangaki to clôturer ça pourtant toujours que ça Papa Lokamba pour caper ça programme il y a prière la carte culte n'est pas ça ba jour à ça la prière ya souka parce que il y a plusieurs personnes ba ça unifier na prière on a souka na précision par rapport il y a programme na il y a voyage ou singela ke kuma na Lubumbashi to na poésie to nga to za conclusion pa na pour que toi atterri émission ya lelo savoir plus Papa Lokamba programme par rapport il y a culte merci beaucoup programme ezali tous les lundis to yambaka na mercredi na dimanche. Lundi, mercredi, tu es à partir à 14h. D'accord. Et puis, tous les lundis, na mercredi, tu as la prière de délivrance. Banda 17h à 19h30. Vendredi, culte, il y a enseignement, 17h à 19h30. Et puis dimanche, Wanda, ils ont la Chimbundu, Bendabika, 9h à 12h30. Et puis, bah, témoignage net, dimanche, Oyo. Bisson de Tokati, bah, témoignage, Moussou, Tokobi, Bato. Et Rekokiti, Tokomi, 14h. 14h. Donc, Tokati, Awa, Bato, Moussou, Boyo, témoigner après. Yango bande ko bosunga ngai ezali masekite eza vrai tozwami na kapela numéro 16 croisement kapela na Kimwenza na Yolo croisement kapela na Kimwenza en face na Maître Toro ou en face na Wenze ya kapela lupanga ngo batia panneau ya Paris Foot au moins na pe panneau na biso nde tozali wana oye tokutana nzambo sala semaine prochaine nous allons à Lubumbashi et puis nous allons na Kolwezi bande kwa Kolwezi mbote mingi kala mingi te makolo ezana nzela bo nazoko makuna pour na bino ikoki Lubumbashi maman Patriciane na ba maman nyoso ya Lubumbashi na ba papa na ba frère na ba pasteur Lubumbashi nazoki takuna pour na bino pe koki pona vous attendez quelque chose de la part de Dieu. Donc semaine prochaine nous allons kuna voilà et toko partager ba moment moko ya kitoko na Nzambe na Jésus-Christ et puis na sima na zongi Kinshasa. Après, na kokende Abidjan ou États-Unis. Parce que le 20, ce qui est Simbi, ce qui était, na reporté voyage en Europe, et j'ai encore un travail à faire. Mais voilà, le programme nanga yangwana. Moteur à Kolinga sungangai, attend na transport, attend na moka kolia, attend na place à revendre pour na flat et tout, nzambepe à kopambola yo. D'accord. Pour les années de komoka sungaki na billet ticket ya aller. Oui. Voilà, allez simple. Bon, le retour, nanoté. D'accord. Voilà, ndekwango nzamba pambole makasi. Bon, et ça, semence à semer, il faut beaucoup. Gloire à Dieu, faut pas. Moi, n'attends comment les athées. T'es au bombier. Mais les pambole nzambe landai. Amen. Voilà. Bien que abanda tinda qui non akete. Parce que nazali na ba bon deliti na silisi, mais pour si ça moi li moko mais semaine prochaine nde wana. OK. Déjà semaine oyo, surtout comme samedi, na ko somba déjà billet pour la réservation ya. Mais semaine prochaine nous allons. Tu auras dit papa pour la prière. Ça la kaneto simba maboko na ngai. Turo na boy mai, na boy mafuta na boy mai. Donc yo loba ye kaka mai kama mafuta te, mais turo kaka na kombo na Yesu. Simba place ozobela,
pe osimbi loboko na ngai. So oza na problème ya visa, oza na problème ya bikanda, oza na problème ya musala, oza na problème ya loboko moko simbi ngai, loboko moko simbi mutu. Nzambe na bomoi na bondeli mpo na bana nyonso oyo yo oyo bazali bandeko na nga baolanda ngai partout na monde eza na RDC na kombo esprit miracle supérieur. Papa olakisaki oza vivant pe oza na nga oza pe na bango. Au nom de Jésus-Christ, guérison et contact, délivrance et bénédiction. Bon recevoir ango. Maloba na ngai eza mukuse mais nzambe asala makambo minene pe bo témoigner na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci. Numéro na nga plus 243 89 91 91 055. Yami Balé Zali plus 243 9 98 17 18 54. Sobenga Okozwangai ou Otiki message. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Lokamba Tozaki, pour moi édifié la journée à Lelo, la radio vraiment la présence. Merci à vous aussi. Merci aussi na bande de connaissance besoin qui libako pour l'émission na kati ya chaîne Shubiso télévision so kinza mazongité monana. Bye bye. Shalom bana Ozana kombo na ngasi Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Ozana asalelinga bande konanga bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasina sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande kololingi na ngai koteka échangeaki na ke kosomba biloko na nga pour la première jour na sombi biloko na ye na ngona teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa bavisa te na bande kozwa kaka toujours barefi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance yabisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko na kie kokotisa passeport na nga na ye na moni na zwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na ekokumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na lignaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda ko sala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kotani na prophète Moïse na leki na délivrance makamona nga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc nalinga kina remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwama pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto